natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa masiya o ntango mayele esilaka nabelelaka Zambe nanga napesa yo Zambe nanga napesa yo Zambe nanga napesa yo Yahweh, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es Yahweh, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, pour moi, tu es bon. Tout petit nzambe merci pour natango malamu, pour na mukolo malamu oyo atanisi biso, tozo bima nesika oyo. Pona etinda oya yebi pe oya zana sima pe liboso na mo pona kokamba to pesi merci pour la disponibilité, merci pour la bonne santé, merci pour la force. Prions dans les noms de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour le temps. Pour prier Seigneur, préparer notre bon départ. Oh Seigneur Dieu, il est écrit dans ta parole. Sois contrôlé par toi, Seigneur. Jésus, permet que mon Dieu m'envoie notre bonne initiative soit appuyée par ta bonne volonté, oh Dieu. Jésus, te précieux, merci pour mon anniversaire. Indépendamment de notre volonté, on a envie de penser. Seigneur, te commis ça, mais Seigneur, l'exécution de nos pensées provenant que de toi, Seigneur. Merci pour ce bon moment. Chacun alpha et oméga. Alléluia. Quels sont pressés le lieu où makile précédé mituko toko mata esala na maboko ya bato makila na Yesu est précédé même place ndeko na biso azali toujours ki ne kotali l'hôpital makila na Yesu est précédé le temps même le moment où toko lekisa nyonso pemena ndeko na biso même na katali sanga makila na Yesu e ba ko bomba ezala elembo ya protection ezala elembo ya elonga pona biso et épargner biso na ba incident na ba accident na ba surprise désagréable de l'ennemi na ba piège nyonso mo na koninga na parcours na oyandela na biso tokosala makela na Yesu eganga likolo eganga na se eganga na nzela na biso esika tokende na kombo na Yesu. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Mai lipa mupepe otoko aspiré mai otoko melana nzela tika nzambe abomba yama amen mituka otoko mata yenda zala mokombi mosali malamu ezala ye kokena na biso pe kozonga na biso na maboko na ye Yahweh azala moko o wapi kozonga na biso na bandako toto témoigner na poko ake Yesu azalaki na biso na tongo akom na biso na poko to tiki ndeko na biso to kena maboko nzambe to kuta en bonne santé to détruire ma mauvaise nouvelle nous dans le nom de Jésus. Seigneur, te proclamer bonne nouvelle wapi to kende to mema pe to kozonga na mona kombo na Yesu bandeko oyo bazo koba na kosunga pour que etinda oye que netina suka nzambe ame ma bonne nouvelle na ba foyer na bango ame ma bonne nouvelle na environnement na bango nanda kuna bango na ba projet que la bonne nouvelle soit le bienvenu et pas na bango dans le nom de Jésus. Nous détruisons toutes sortes il y a mauvaises nouvelles. Seigneur, que ça soit spirituel ou physique, que ça soit professionnel, dans ma foyer, dans ma ndaku, dans misala na bango, dans tobali ko kwese yango dans les noms puissants de Christ Jésus. Bolingo na nzambe. Il est écrit dans sa parole que chaque matin, Dieu prend le temps de renouveler sa bonté.
Que la bonté de l'Éternel est à la mort senti à protection. Yo bolam na ye eza renouvelé na ba vie na biso et botali sous mouma lelo lobby pelibela na libela. Nzambe akanisala lisusu responsable. Oya zo ki likanisi na nzela na mulimo santu mama vie. Nzamba zongisila yebele. Apambola musala na ye, apambola ndako na ye. Apambola ye pesiko ezobima ezonga lisusu ebele na kombo na Yesu Kristo ndeto bonde libongo. Amen. Amen. Hello. Nathalie la moto te, obélissez ma sio. Nathalie la moto te, obélissez ma sio. Ngana luka kelongi na Yesu, yawa kitaka pe asalaka e. Ngaina belela kayo zamboyo. Ngaina belela kayo shwa mashio. Tango maile sila kana belela kayo weo. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e. Boma komine lobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme. Ngai na talela moto mokili teo, ngai na talela kanzambeo. Soki na taleli papa lobi pa koki kukufa. Soki na taleli mama lobi makasi kosila e. Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai ngayo natelela kabande ko basundoli ngai ngayo moto na pasi nazolelo ngai ngayo. Malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu moboneli na ngai zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobukwa mwasi dimina lobukwa mobali nakobebisa mateni na maboko ya banguna ngai yawe oyeli mama yawe sabaote na ngai awelaka yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te kopesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi eko
okokisama yawe oyebi Merci beaucoup. Papa, toye kota la malade na biso. Oyo to confia ki yo. Siko yo public na biso oyo bazota la biso na association na biso mobimba ya nouvelle vague et ses fans. Baza na posa koye ba évolution ya malade na biso. Eza ko s'évoluer ndenge nini par rapport ya yonde mutu ozo soigner mutu médecin na ye. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Je suis obligé. Il y a Kolandandenge, Bino Bozo Sala. Mais ce n'est pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps tout le temps. Il y a Kozala devant, le caméra devant pour parler des choses. J'ai discuté avec vous au départ. On a payé Bino ba condition, tu discuter, bon dim ba condition, bon pessinga malade na Bino. Azali dans les bonnes conditions, beaucoup tout naïe, ceux qui Azali embêté, toté, mais on la soigne régulièrement. Azali sointé il y a un jour, le roi Moutazan a fièvre, que bapessi ba aspirine, bapessi ba novalgine, ayoki bien directement, to fièvre les loté. C'est donc il faut nous donner le temps pour que on s'occupe d'elle. Ça, vous devez vous rendre compte, même quand au Kendo Solana, je crois que il y a des gens qui ont des soutiens. C'est rassurant déjà par rapport à la elle est chez elle. Donc quand il y a ses visiteurs, ils prennent espace Nyos Balingi, Bakit Ndenge Balingi, Bafandi na Bango. Elle est à l'aise, vous pouvez lui poser des questions. Donc nous, on continue le travail. Okay? Sans que tout le monde aille. Donc, merci vraiment de Gondimiko Yambabiso et tous ceux qui sont malades. Merci beaucoup, papa. Parce que biso mon père toyebi que malade ya kambango mbango mais aussi la lango ezalaka malembe. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, papa. OK. Nanga si on a posé question, est-ce que papa na okoki kozala na besoin ya eloko nini moko oyo webi ke koki kotungisa yo pona traitement ya ndeko ta mususu ba antibiotique moko ya makasi ta mususu eloko moko ya makasi oyo moni que non normalement ce que ezali ko pe ko sunga biso après traitement ya bleu pour protéger pour le traitement qu'est-ce qu'il faut sa position assis-toi comment elle peut se positionner alors est-ce que ceux qui ont la directive vous pouvez aussi nous aider tous en ont une idée je peux ajouter quelque chose parce que papa asa médecin asa spécialiste na ba plaie c'est-à-dire il nous a dit dans 10 jours total évolution ko za ndenge nini soki to monique et ko senga ba antibiotique musiko za la plus fort que pour matcha plaie il va nous signaler mais question mameza peka bien parce que au bima na moto kana yo bien mais au commis dans magasin échanger nani est-ce que peut-être que pendant avant tout comme 10 jours est-ce que moi mi kakata nous ezali ou bien toi attendre quand les 10 jours je sais parce que vous étiez là le premier jour to solaki na yo donc vous comprendre quand même directive ndenge to pesanaki s'il y a elle est là elle est en contact avec vous s'il y a un besoin quelconque to koye ça y est il y a ko contacter bino mais pour le moment laissez-nous quand même évoluer ndenge to ça. Merci. tokutana na mama bibi totala ye tosisi kosola na docteur na ye tokesi ko totala ye elongo na bino merci beaucoup.
Élysée avant d'aller en Suisse, alandaki aza maman nanga, alandaki émission Nabino sur YouTube et maman Via, né azaki très touché, tant akaki histoire na yo, tant na susu ko mamba moko a hésité à Bengai, a singai joindre maman Via parce que maman Via tchaki numéro na YouTube na émission là, numéro moko ya Tigo, joindre maman Via Bengai, pour que sika muto malade ko yazali. Yo kende yo moko tie sika zali on peut essayer petite contribution à ngai parce que il était à singa bande ko le temps dans une émission là donc azaki mai yo tangé la mission zo lela après ko supporter té abi avec le peu de moyens encore tika bongoté et pas contribuer na ko bika na yo nde atindi moi billet oyo na pesa yo ya $100 mais peut-être c'est là la niaise à la carte enveloppe té au monde a quand même atini après ça billet il y a $100 à Salisayo à partir à Suisse dans la émission na bino na YouTube donc billet à $100 maman Élysée atindi pour la contribution na ye yango papa au monika place aux awana ba fiki papa expliquer ata la nini azam Christ je crois en dehors il y a contribution à $100 peut-être $100 c'est rien mais ils ont juste compassion nazaki nango passion les salaki ya motema ataki maman ataki mutu amona ndenge ozo souffrir donc otinda on peut ça quelque chose de ma part en tout cas Zambie a visité la eloko donc ya kolobeza te donc Nzambe ka OK merci beaucoup. Merci papa monsieur. Merci. Je natelelaka bandeko basundoli ngai moto na pasi nazolelo ngai natelelaka moninga malamu ya yeso bien. Merci. Merci beaucoup. Ma papa, on peut savoir photo na yo, na kanga yo photo na papa, na maman bibi. Ça va bien. Merci. Merci. Vous avez la peine à y. Toi, ça la peine à papa. Allô, maman. OK. D'accord. Merci beaucoup. Mais aux autres, là, au Calamine, que là, si ça n'a pas l'hôpital déjà. Tu vas pas me dire attends, même niveau, moi, je les accompagne. Allô, maman Nadine.
Merci beaucoup. Mon papa Pessi. Amen. Amen. Nzamba pambola pe bino bato boza touché na likambo mama bibi. Vraiment nzamba yo que la biso ma sacrifice nyonso bozo sala. Nzamba bigisa parce que yende mutabikisaka. Merci beaucoup. Toujours accompagné dans le traitement parce que si ton côté c'est qui est déjà à l'hôpital. Merci maman. Amen. Merci. Ok, ça. Que ça la mort du Sembote là-bas. Bonjour, bonjour Bandeko Nyonso oyo bolandaka biso na kati ya Via TV Monde. Bonjour na bino. Voilà. Ngala zala na mambebela oloba te na linga okende na musika te na sina loba depuis kala na zana journaliste te. Donc association de ezosenga to sala makambo oyo. Voilà. Lelo toye lisusu pona papa pona mama bibi toye hôpital. Toye kotala ye ezate ke noso botiki ndekwazo bela malgré toya kine na hôpital et puis to tika ye to boaka biso to kena biso non tozo luka to landela étape par étape parce que ça na bandeko ebele o bazo sunga baza na besoin bayeba ndeko na bango azo évoluer ndenge nini malade santé ba pota wana ekomi ndenge nini tokende musika te tolobisa mama bibi parce que tokutenga kutu na moni lelo mo elongeseni tima ko vundu muka biso ba komba lo ba bongo lokola elonge funga mi mo mukie donc mama bibi bonjour. Bonjour maman. Boni. Nangola nzambe toza malamu. Ngola nzambe za malamu. Naza malamu. Pona zaka na pema. Yango na bika naza malamu. Voilà mama bibi bandeko nyonso oyo bayokaki batali video na yo banda tango zaki na ndako tina ndengo ye hôpital ti lelo bazaka ya kozoka baza ya kotutisa mabango balobi baza na posa nzamba lola yoka mawa abikisela biso mama bibi na biso baso sunga baso continuer ko sunga na kanti yo moko monito yambi bandeko mususu awa bandeko batindi masungi na bango nzamba lola pambola bino e biso pe tozana masungi o bandeko na libanda ya mboka batindi mama bibi moi liloba mukie pa ya bandeko parce que biso toyaki tolobaki que toyena no pona bapota d'abord ndenge nini omoni depuis okoti awa na hôpital évolution omoni ndenge nini parce que yo ndo mtoza mkolonzo voilà yo moko omoni ndenge merci maman la ma lobo pesingai moi 3 jours naza a soki 5e jour en tout cas révolution apota misuni e bandi déjà komata amen bon napesi mutu nyonso azala mama azala papa azala mwana muke azala mukolo oyo azwi likanisi ya kokota likambo na ngai oyo azwi likanisi ya kosunga ngai nzambe na lola mpe asunga ye ala mpe avisitaka bango mpe na mabota na bango mutu nyonso oyo atie makoki na ye mpo na kolongola nga na ndako kokomisa nga lisusu a na hôpital mpo nayebisaki mama via nabi mama via eloko ezowumisa nga na velo eza kozanga mbongo eloko ezowumisa nga na bapasa bapota eza kozanga mbongo lokola ala oyo tobelelaka butu moi ake kokota na mitema ya moko na moko mpo na kosunga ngai en tout cas batika ngai te bakontinue kaka kosunga ngai eza kaka baskar te meme liboko na ngai oyo esengi kaka mpe lisusu opération en tout cas basunga ngai ntina suka nzambe na lola mpe akosunga bango akovisite mape mabota na bango mama bibi biso tozolinga so olela te vraiment tozolinga susu olela te mama bibi tozolinga penza lisusu kolela te tozolinga kotatola monene ya nzambe na misala o nzambe azosala bandeko bazoyoka bazosunga bazokontinue kosunga ndenge mama bibi auti koloba eza kaka bapota te eza na loboko
loboko oyo batia mama bibi eza loboko na ye te eza mikuwa na ye te e batiaki ye yango mabe pour ne pas kotanga kombo hôpital biso toyebi ke eza hôpital ya monene nde totanga bakombo mais eza hôpital oyo esala ye loboko boye yango moni tozoluka kokendaka plus so toyoki ke moto aza spécialiste ya boye tokei tokomi kosalela bongo. Voilà. Donc mama bibi alobi ke ezaka bapota te ezaka baskaro te eza pe na loboko mais biso to préféraki bandeko bolanda biso bien na bokebi to préféraki to banda nanu na eloko ezoniokola mama bibi eloko ezoniokola mama bibi eza bapota baskar scar esalié pota wana ekomi okende vers kotuta mokuwa tolobi non olie to banda na liboko loboko lokola ezoswa me mingi te pota eza danger na nzoto ya moto nakanisi bandeko boyebi eza vraiment très dangereux alors yango tolobi ke non to bandana on a bapota nzambe alola sunga tia loboko abikisa bapota soki to silisi likambo bapota tokokende na mama bibi pona loboko tanga bando sala kine ya loboko tokosala pe kina makolo nakondima oyo toza nango toyebi ke nzambe ako intervenir nakondima oyo toza nango nzambe akosala bikamwa mama bibi oyo akotatola monene na nzambe pe na nsima na ye bato ebele bakobika mama bibi ndenge bazoya kopesa yo traitement est ce que bato ya quartier bazoya kotala pe yo bazoyaka bazoya kotala nga nazalaka langa moto bato sikoyo soki nakimi bato mpe bakima ngai bazoyaka mpe kotala ngai. Question mosusu ya moke oyo public na biso bazotunaka biso ntongo midi pourquoi balobi mama vi alokola bolongoli mama bibi na ndako ake hôpital mama bibi asungaka bitike oyo bandeko bakufa batikela ye est-ce que bana wana bazolia on eza question nga nalobaki moyen na répondre eza te na mwa moke oyo bandeko bazotindela biso tolobaki tanto ekobimisa mama bibi nakasi bomonaki tosomaki loso tosomaki semoule tosomaki mwa biloko ya mike oyo ekoko facilité bango tâche mais mama bibi est-ce que bana na ndako bitike wana est-ce que bazolia en tout cas bazolia bien mutu nyonso mpe azwilikanisi mpe asunga bango nzambe mpe kaka mona bazolia bien na ntongo loso na moi wana babomi susu loso na pokwa nde baye kolia fufu pokwa lisusu baye kotala ngai balingi ngai basolisi ngai esili bakei. Est-ce que banda mama bibi aye awa papa si aye papa na biso ayaka chaque jour lobi kuta azoloba makolo ezosala ye pasi me ayeka kotala nga aza na choix te parce que mwana na ye aza na hôpital et puis mwana oyo asungaka ye nde moto aza na hôpital mama bibi bato bazosouhaite ma papa bajoyeux anniversaire na video oyo tosalaki oyo bandeko bamonaki réaction ya papa na nsima na biso ntango tokendeki ezalaki nini mpona bandeko oyo bazotala oyo bayebi surtout ndeko oyo alobaki mama vi asombela papa gâteau na vitalo na ye amela réaction ya papa na nsima ezalaki nini bon ya liboso alobaki kaka nzambi apambula ye izonga lisusu ya ibele apaza azoloba lisusu oyo naza kulia mama komolango nini nayebisi ye gâteau loba gâteau iyi gâteau iyi sukali makasi pourtant utopesi ye nde namonaki ondira banda kocomprendre te eza gâteau to eza nini akanisaka ngo joue ntango topesi ye ntango bopesaki ye moni nanga atikalaki azotala namoni meme na video atikalaki alinga azongisa ngo pa moto nga nayebisi kutu wana arrive na ye te eza gâteau sikoyo nef wana nde batiaki komplikaki ye so bayebisi ye lia uyo ese baliaka écrit alobi eske alobi mbadi mame naza kulia gâteau ya sukali leki nzambe azwa lokumu merci mingi na ndeko okanisaki papa merci mingi na bandeko nyonso oyo bozokanisa mama bibi merci na bandeko oyo bazokanisa bitike nzambe alola mona bino yo moto opesaki etike ata mai ya mili je suis aussi orpheline je sais de quoi je parle donc vraiment bandeko nyonso wana nzambe alola nayebi te amona bino botatola monene na nzambe ata na likambo moko songolo soki omoni bolamu moko bokokende mosika te kolukaluka te yebaka bolamu oyo osali nzambe ozongiselo kaka azaka mofuti malamu afutaka moto na ntango na ye merci beaucoup et mama bibi toza posa lisusu topose yo question mosusu ya mokie oyo ekoki ko je ne sais pas soki ekoki kodéranger yo ou pas yo moko mama bibi eske oza na kondima kokobika Inch'Allah.
nayebisaka nzambe ate eumeli me ngonga ekobeta kaka. Amen. Ata pe mama vi aso nazolala na duwa na ngai duwa elingi koloba losambo na losambo na ngai nayebisaka nzambe ata eumeli nayebi ke chifle ya likambo na nga esi otyala monoko. Amen. Ntango kochifle mpe mokili ekokama. Amen. Merci. Banda na bela banda 2009 tina 2021 ngonga ekotelemisa makambo na nga seki naza kaka. Azanzambe bandeko. Depuis 2009 mama bibi akutana na likambo oyo na likama oyo avandeli boye 2021 nzambe alola telemisi moi. Amen. Nzambe alola telemisi bato. Nzambe alola telemisi moko na moko apambola mwana mwasi oyo. Tozwi nzambe penza totie wana. Totie mitsala ekulusu awa. Toyebisi nzambe toyebi deja ke oyo lelo totatola misala oyo azosala na 2021 mais nayebi ke ti tokoma na suka tokoma na suka pete toko témoigner toko changer l'histoire mama bibi. Voilà biso toza na posa na lobaki na mama bibi mukolo wana association na biso nouvelle vague de fans tozoya kotala mama bibi tozosunga na bandeko mususu baza kutu na kati association te batutisa ki na likamba mama bibi bango pe bazosunga mama bibi alors toyebisi mama bibi boye biso association na bandeko o nzamba touché tozo sunga yo tozo kotala yo toza na posa lobby mama bibi pe atelema banda pe ko sunga bandeko. Est-ce que mama bibi soki nzamba bikisi yo lelo ko salango? En tout cas mama wana ezalaka lokola vena nga nayebisa nzambe. Nayebisa nzambe ata lelo te ata lobi te na osala onje. Oh yes. Nzamba yoka. Ngai pe ba o basungi nga. Tokosunga. Merci. Merci beaucoup ya mutuya. Na pesa pa ya nzambe. Ata butu moi na lela kanzambe, ata na osaka avaido na osaka eloko wana. Ata na kotambola nga na osaka eloko wana. Nzambe soka sungi ngai. Ngai pe na osunga ba o balela kala banzela. Baza ebele. Na ebisi yo liboso na bandaka kumona wi bato balela ka bazali, mais depuis le cancer osala association eye bandeko makambo oyo tozomona bokonzima te bakana bakato tozela tosisa likamba mama bibi tokota pe likamba bandeko mususu bazolela mais siko tokotisa ona stratégie tozokende na likamba mama bibi tozosimba pe bandeko mususu pona tosala injustice te. Voilà. Merci mingi mama bibi soki likamba mususu akobakisa ezali po oyo yo koki koloba soki ezali na makambo mususu oyo moko moni kokoloba. Naza mingi akoloba te. Napesi kaka bao bazosunga ngai merci na bango. Nzambe pe akota makambo na bango lokola bango pe bakoti makambo na ngai po baza na mabota baza na ba famille. Nzambe pe a visitera bango ndenge bango pe bazo visiter ngai na ndenge kimusuni. Donc bazangelo côté ngai pe place nazangelo côté mama vi ape na libota na epe azangelo côté. Amen. Merci. Merci mingi. S'il faut toloba eloko moko tokoloba nini okobakisa nini pona makambo nyonso oyo ezoleka awa nga vraiment parce que meta obandaki likambo na ebandeli oui maman chaque fois nayaka nazaka na mai misu na elongi na ngai lelo vraiment en tout cas momoni moi sourire na nga po nde na woye na kuteli mama bibi na hôpital en tout cas esalinga esengo mama bibi évolution ezali na 5 jours oyo aye na hôpital en tout cas merci beaucoup na batu nyonso o batombo loboko na bango pour nous sunga mama bibi puis merci mingi na mama via kwel mader na bolingo oyo azana ngo pona kosala eloko oza association nouvelle vague et les fans en tout cas merci na batu nyonso nzamba lola amona bino merci maman merci beaucoup bon, papa Mobango s'il faut ajouter quelque chose en tant qu'homme de Dieu. Moi je m'arrête autant on va passer à Job 42 on va prendre le verset 1er jusqu'à 4. Quel est celui qui a la folie obscurisse mes desseins? Oui, je parle sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 4. Merci. 4. Écoutez-moi,
et je parlerai. Je t'interrogerai et je m'instruirai. Mon oreille avait attendu parler de toi. Maintenant, mon oreille t'a vu. Mon œil t'a vu. 6, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu ne ment jamais. Oyokaka bato ba témoigner loko moko. Azalaka na pasi, secours yaka, tala biki. Mais aujourd'hui misna yo moni lo boko nzambe. Amen. Bato nyonso ba sungo ba cousin na ote. Baba frère na ote. À travers le théâtre, oyaki ko s'instruire. Maintenant bon regarder, tu as ouvrir toute une branche pour la secours. Mais moi je pense bien que le théâtre est un engagement juste un point d'accès. Mais c'était Dieu qui avait voulu que tu prennes la bonne décision de chercher Mama Via pour que derrière Mama Via, à travers le monde entier, les lots bateaux à secours. Je t'assure, je te rassure, ce n'est que le début. Tu vas comprendre les changements. Il y a des sourds, il y a botama sourds, mais à travers la présence de Dieu, change mes quotas. Il y a des aveugles, au bamona, bandimate. Rien n'est impossible à la bonne volonté de Dieu. Amen. Même si le médicament, ou soit même si l'hôpital serait incapable de faire au-delà de ce que nous on pense, mais la main de Dieu ne sera pas courte pour intervenir le plus vite possible. Tu sortiras ces lieux, et puis moi je suis sûr et certain, sans béquille, rien n'est impossible à Dieu. Amen. On ne peut pas limiter Dieu que foi, que tu peux marcher. J'ai la foi. Ton monde a passé l'accident. Ton nom 3 fois à Boukani le déclassé, mais avec ses 2 pieds par terre à Otambola. Alors Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Au côté Lema, au côté Tambola, et ta famille sera fière de toi. Tu vas faire introduire encore la parole de Dieu dans ta famille, d'une manière ou d'une autre. Je remercie toutes les personnes au Bazuton Yakosunga Mama Bibi, Zamba Pambola Bino, Bolembate, Banana Bino. Bana ya bana na bino, bana ya bana na bino, jusqu'à même à 4e génération, vous verrez les résultats. Il y a fouignon sur Obo, ça dépend de quoi. Ça m'a pas pour la bino. Amen. Par rapport à médecin, par rapport à l'évolution au médecin Zolobela, est-ce que tu vivrais en haut ou comment? Merci, Mama Via. Moi, je peux réaliser que 2 choses. Kotala ndeko bibi ndenge to bandaki na ye na esika to komi na ye ba merci nanga ekokende molai na yebite komati esika nini. C'est là où on a réalisé que Mama Via azwaki likanisi oyo à son cœur. Na réalisé que Mama Via azwaki likanisi ya kotala kabato ya pasi na motema na ye mobimba. Et puis, on a réalisé que bandeko nyonso o baza partout dans le monde, o bakanisa ki ko tchale oboko na bango na poche na sac, basalaki yango avec compassion. Po Bible zoloba o nyonso muta ko sala na kati ya motema na ite a osala sumu. Okopesa même 10 milliards, mais le bitika na sala ka po ba monanga et au porter réponse. Par rapport à l'idobolobi, majorité ya bato bazo sunga Mama Bible, Mama Bibi. Bango nyoso bazo sunga Mama Via kotanga kombo na ngate. Na sana posa nzambe nde amona misala na ngai. Vraiment nzamba zoloko. Merci maman, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup maman pour la précision. C'est pour dire que bandeko nyonso o bazo pesa quelque chose, basalango par compassion des résultats yango ezomonana. To sengi na bino beaucoup bakosala yango kana bolingo na bino nyonso. Mama Bibi alongwana sika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Paris, mon grand frère hein, na ebisa bino déjà ya na landa yeyo. Donc merci beaucoup. Yaya, ce que vous avez dit, à Paris. Au banda pelikambo banda ne bandeli. En tout cas, merci beaucoup Mama Via na kozanga le baté parce que to sali détour ya ko lela liboso ya Sœur Bibi mais lelo kaka ndenge Sœur meta doloba. En tout cas lelo moi et sengozali parce que vous êtes la malade na biso autour ko lela tango nyoso moi changement ezali vraiment ezo sala biso pe esengoma. Merci beaucoup vraiment na Mama Via. Merci beaucoup na batu nyoso oyo bazali banda mboka oyo bazo soutenir mama na Bibi vraiment lelo esengoma kasi kotala malade soki malade évolution ezali vraiment sala biso esengo parce que ya liboso ezala ki ya pasi ya kolela mais lelo et comme ya koseka na malade na biso vraiment
merci infiniment. Nana besaka mama bibi nzambe asalaka esika obato mokili bazomona ke awa ye akomi na suka esika nzambe abandaka oya ye. Esika bato nyonso baza désespéré esika force nzambe et mon isamaka. Vraiment nzambe azalo kumu vraiment merci infiniment na bato nyonso o bazo soutenir association ya Via TV Monde vraiment na bato mususa libanda merci beaucoup bolembate to kenenango tina suka to kenango vraiment tina suka merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup Papa Taylor delo ye banda to banda koya to mona yo te lelo ye yo po yo ki pasi o lobilo lelo yo po yo kotala ndeko na yo moi lilo basoki ezali. Merci maman. S'il faut que je dise quelque chose, alors qu'il papa Hervé Lobaki, la Bible dit que ceux qui font du bien continuent à faire du bien. Amen. Maman Bibi, Naïta Naïe, vous l'avez aidé. Maloba Oya Lobika pour la Bino, qui a besoin de l'ôter, ça va se réaliser. Amen. Même pas aujourd'hui, même chez vos enfants, ça va se réaliser. Oh, tu connais la papa. C'est normal de comprendre. Mutu nyonso bakuta na likambo yo. Oyo mutu na mutu eza na moment oyo betaye. Mutu na mutu eza na moment oyo ayoka choc, mutu na mutu donc bo comprendre biso. Mutu na mutu ana choc na ye. Na likambo ya vie, na lisolo ya vie na makambo nyonso. Ko papa mukwata, tatu mukwata. Yakanano. Oloba mwa liloba mukie toyebi tatu mukwata. Ibino bato bozo ya kotala ka mama bibi chaque jour parce que bino moi musika mingité et par rapport au bando mona mama bibi na ndako par rapport au monie na hôpital tatomo kwata bato bazo tuna tatomo kwata o wapi tatomo kwata yeyo artiste et comédien voilà moi de loba mukie pona bandeko oyo bazo landa yo voilà mobali ya mama Esther hein, yeyo. En tout cas merci beaucoup maman Via. En tout cas Nzambe vraiment a continué ko pambola le boko oyo epesi yango pe et yambaka. Amen. En tout cas kotala mama bibi artiste bibi Nicolette Kimbo ndenga zalaki en tout cas bande opesa pasi voire même biso ngai na ndeko na nga mwalimu yaisa bando sa biso pasi makasi po mbongo ezali vraiment komona na te yango nde ezosenga po ye azala bien mais tellement nzamba toucher mitema na biso tusungiye pota awawa toujours continuer pesu kosuka a vraiment pota na moni azola la bien aza vraiment la condition bien depuis azala kiawa donc aza vraiment à l'aise donc to lembate to sungaye pour biso nyonso na kati association je vous dis merci encore une fois de plus merci maman Via. Merci tatu mukwata nako ndima kopesa mwasi na yo lokola songa pende ko bibi vraiment biso na public nyonso na bandeko nyonso oyo bazo kotala ba vidéo na biso to profiter kopesa yo pe merci mingi mama Esther Yaka soki to koko solo la mukie na bandeko oyo bazo tala biso bayoka mama Esther mukie kaka. Maman Esther, bonjour. Bonjour, maman. Maman Esther, yonde mtozola la na mama Bibi, na butu, na ndako kuna ndenge ya zalaki, na ndenge bokomi kolala à un hôpital, na ndenge akomi kozwa traitement. Changement ni nous remarqué, Maman Esther. Merci, ma vie, pour la parole, vraiment. Changement, pas ma Bibi, na moni vraiment changement côté par rapport à Zaki Nandako. Quand ma Bibi Zaki Nandako, prière, nange bandro zala vraiment, zambiso na Zaki na mbongo. Ngande vraiment dans zo soin vraiment na sungaye mais sambo ama to bonde la tongo midi pourquoi a occupé le sambo a touché mitema ya batu nyonso ke o ba koti likambo ya mama Bibi balongoli na ndako ti ba ine na hôpital vraiment changement côté na 5 jours to salaire na hôpital azaki vraiment na ndako azaki so avandi souci ko binisa ma miso mais en hôpital azulia azoseka ya on opesa ka nzambe merci na oya salai dans ce qui na comprendre bien ce que maman Bibi azo seka c'est que amoni eliki amoko boyeye donc espoir moko abungisaki espoir moko eye à comprendre que non bandeko na ngai bazo talanga bandeko na ngai bazo sunganga espoir moko eye mama Esther yo mto sukula mama Bibi obanda ko sukula itango azaki na ndako nandenga komi ko vraiment traitement accéléré yo mto zo mona ba pota wana bien to senga pe ce que moyen zalo kangela biso photo poto tindela ndeko moko aza médecin asengaki
biso ya lobaki totindela ye parce que akoyeba ndenge ne kosola na médecin na ye oyo alandela aza mutu ya bapota ayeba ndenge nini akolakisela ye et ayoka koloba nini akoconseiller nini soki mpe akoconseiller asomba bakisi nini donc à partir ya wana et puis asaleli ordonnance parce que na poto basombaka kisi neti biso nde tosombaka te bango mpo osomba kisi fo ozala na ordonnance vraiment est-ce que okoko kangela biso photo et puis eloko nini omoni remarque nini osali na bapota ndenge ozosukola ye changement nini o remarqué voilà. Merci maman, namoni vraiment changement côté par rapport à Nandako vraiment ça qui pota sozo sokla moi li dessous mais namni to vraiment moi me souvenir comme au botana kat. Donc ça mais vraiment hors sala parce que le biso azo sala to bomba te to témoigner bola moyo za sala. Alors ça les vraiment na remercier bandeko tout oyo bazo sunga ma bibi nsamba pambola bino nsamba mona bino abakisi la bino ya mingi oyo ezanga pe o boluka tango nyonso peut-être na bolamu bosali pa mama bibi nsamba tika bino te nsamba mona bino pe bozo continuer ka kosunga ye merci vraiment to lemba ete azande kona biso to sunga vraiment tina suka merci beaucoup to sunga ye tina suka to loba likamba photo ce qui possibilité c'est lokangela biso photo parce que yo ka mtoko salango biso toko salango te soko kangela biso photo puis conseil ba pesi yo mama Esther bande konu so bazotala ba lobby il faut olataka bagan même tango parce que pensa mama bibi il faut olataka bagan est important pour protéger mama bibi yo moko pe omi protéger pour la nini olambaka biloko toliaka olambaka biloko bana bazolia il faut protéger parce que yo moko pe so maboko ne infecté parce que manzaka ce que c'est une infection ko pe ça peut mama bibi infection donc ce qui peut infection c'est pas mama bibi yo pas cause on a facilité alors bande ko basengi olataka bagan biso to so luka ndenge nini yo bande olata bagan vraiment lelo toto la solution à bagan et puis ce qui est loko moko yo remarqué que ezo simbate sunga biso yebisa biso za na biso clair parce que to monique ezo kende na ndenge moko boyete to kota to solo na médecin to yebisa yeke no biso to lingi ekende le boy po ça na biso parce que to solo na déjà to fongolela ki motema na biso dès le début to yebisa ki bande ko baza se sacrifier association biso to se sacrifier bonde ko na biso abika donc médecin peut asunga biso de façon que soki il y a quelque chose qui ne va pas et loko moko ezo simbate ayebisa biso ta muso biso na ndenge na biso na ngamu na biso na bande ko bauta na biso to ko zo solution nango donc soki bino bozo vana na mama bibi soki on remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas et loko moko bazo senga oyo ezozala te ko nyoko mate sinale biso mbangu comme ça to luka solution parce que pour ça na biso ezali lobi kwa mona mwasi oyo poto tatu la monena nzambe. Merci beaucoup maman. Merci vraiment nakanisi mwalim moloba yaka. Voilà, Mwalim, bonjour. Bonjour, maman Pierre. Mwalim, yo mtupe, ozo salara pe awa mingi, ozo salara nyoso awa mingi. Mwalim, soko kokolo banabiso mwali loba moko, et puis na bandeko nyosto bazo sunga mama bibi. Baza bandeko kati na nkolo, bamoni ndeko na bango, ezokisi bango na motema. Alors, soko koza na mwali loba moko, ya koyebisa bandeko wana, et puis o expliquer biso changement o Mwalim a sali, constant ni o yo sali Mwalim. Ça va, merci pour la question, maman Via. Premièrement, nous remercions l'équipe Mobimba. Merci beaucoup. Samba Pambola Bino, à faciliter Bino, à Tchalimer, na kati l'association na Bino. Et ben de la Bino et sous Mamboya Minene. Merci. Pour la détermination, la volonté au Bola Kissa. Premièrement, pour la Bible par rapport à changement, oui, nous avons ça là, Nengi Movalingeni. Changement, ils ont eu malem. Très bien. Les problèmes qui étaient là, il fallait qu'il y ait un hôpital. Un hôpital, voilà, on est de près. On a un stress, on a il faut comprendre que ça affecté. On a battu au Nzambe à son limité, on a son bibi. En tout cas, Nzambe abusana bangote. Amen. Nzambe alobi na Coran, le bien et le mal que vous faites, même si ça a un poids d'un atome, à ta poussière ya mabele, ko la suka, de la caméra. Au comment nango, ils ont un tombeau, à ta tina paradis. Au comment na yango. Nzambe amona bino a facilité ba faire na bino. Place ba blocage ezalaki.
afungola amen mpe hermo nazondima te naomona ngo neti rêve po parce que yo moto ozalaka na ye mingi na afacilité bango nzambe asalaka makambo ne bongo neti ndoto neti nini oui po on s'entendait pas na kao po nga na ye mpe toanda osola makambo mosusu po tokosala par rapport ya baka na ye brusquement nzambe mama via ye bon il faut tokomisaka nzambe nzambe afuta bango afacilité bango bacontinue kaka na babonne œuvre oyo baosala nzambe otika bango te amen chanla nzambe apambola bango merci beaucoup apambola mpe mama via na association mobimba merci beaucoup mama mwalim enani na baso mwalim mama Esther na pokwa bozozwaka mama bibi soki aleli molunge bobimisa libanda toye na ventilateur toza na mposa avanda biso mingi na kiti te donc tolingaki aya na mbeto nde mpo alala mwa mingi mpo bapota ezwa temps ya kozwaka mopepe ezwa temps ya kozwa mopepe bongo ti merci beaucoup bangongi baza wa bangongi C'était ngongi moko mobali aza azaka moko ngongi yango toye na ventilateur mpo mopepe ebanda okimisa ye merci mingi mama Esther tunapozaki question bana bazolia bien merci beaucoup balena pourquoi merci beaucoup nzamba lola zwa lokumu wana nizaki mission na biso oui réclamation moké par rapport à son docteur oui que maman bibi aza mutu ya bato oui ndenge avanda na bato bien main et maman Esther baye bamuke ko recader ba ndeko zo kotala ye ba bazo ko combrer penza esika donc c'est bien oui ça bango moi quelques 2-3 personnes mona ba bete ko pito soit ba ko fanda na Esther na mwalim bino bato bomeka ko na mukwata pe tato mukwata bomeka na nupe ko aider bandeko c'est vrai maman bibi aza mutabato on n'a pas le choix mais et hôpital et ça nanda côté ndeko bako ya ko envahir na bango nde balingi baza na posa ya ndeko na bango na biso to za na likanti moko to lukalobi ko ya ndeko donc bazeli libanda et tout bako tata mbale ba visiter et puis bakei parce que tozo mona na bilongi mena mitema te voilà mais biso déjà c'est to tiki nzambe awa to yebi to za na ye aza awa mutu nyonso akoya na likantina ya mabe ekozala nul et sans effet c'est là au nom de Jésus-Christ parce que sacrifice to ça les a pamba te merci mingi nzamba lola za lokumu pona lelo na kantina suki awa